Donc, par exemple, tu as déjà coupé la musique à Roloba. Allo baté papa mayele bon. Mayele à classe. Allo bébé si bino de. Aye ma nzemo nini oza nzemo nini jango. Wana nzemo batanga utaka so ba lela mamba ba SND ba tsango. De bands à London TV. Kende on vana na rappel olie banguba mupesu na ba nyoko no vana wana ma next le roi a vu de loin. Jean Goubel, tu es qui d'abord dans ce pays toi? Jean Goubel, eh ben ba grand chanteur ya mort batanga komona. On a histoire ni na moro na musique Jean Goubel. De bands à London TV. On va noter ma net, on va vu de loin. On les bangouba, on a maniogo, on va mettre la blo. Jean Goubal, tika whisky. Jean Goubal, tika whisky, tika noir. De bands à London TV avec des Brino original. Salut chers amis internautes, à tous les abonnés des bands à London TV, à toutes les fondées. Non, si vous de l'étoile brillante de la presse congolaise. Sarah Kinsa problème à Salara juste Moussala Naye. Des salutations à mon boss, Debrilo original, hein, depuis Londres. Je te salue mon boss, Babi 0044. Yé wana de boss, Babi Sikaye Azalaka. Babi le zalelo, yé wana to panzan teke. Nebi ke to panzan teke, hein. Bambote lisusu e na oyanga leki depuis hier. Sarah isa une motema. Oliver Nzinga, Tati Bongoy, depuis Washington, je te salue. Je suis aussi bouquet d'étoiles brillantes de la presse congolaise. Derrière la caméra, je vois déjà Bob. Babi, Lelo. Donc, nous avons la map de la presse. Elvis Yanfou, les Gaulois. Babi, ce que touché papa Hervé Wanaye. Nous avons tobeta mingi masolo ya jet set oya lobela ba tusuke alobela ka mutu suta par Ferregola alobela makamba ba kase tusuke à part jet set tozane wana to panza teke mon cameraman soko panza déjà caméra ba mona invité nanga Elvis Yanf Mbappé de la presse. Moi c'est Litoko na biso santé kando mona na ngolo nzambe malgré moi ba grippe quand moi épidémie mo zo ya ba grippe ba mo ba kosuko ba fièvre ba nini mais nzamba zo kopesa biso toujours souffre des vies zo la les services zo la musabiso pe makasi na nzoto donc zo le ka kitoko na profiter na occasion ya kopesa mbote na Ferregola bataring parce que fona banana parce que talara Ferregola papa na biso quoi na pesi mote na ba Gaulois na ba Gaulois tout na pesi mote na ba créateur mobimba na pesi mote pe na ba mourir à la bonne musique donc là ba tuso ba linga la musique à faire attendre Gaulois te ana pe créateur te mais c'est pas la musique à Ferregola non na pesi ba mote en tout cas na profiter pe na occasion ko pesa mote na sam kuku le nécessaire na so vieux mo bien vieux mo malamo na pesi na biso sam kuku za somo vieux mo bien ena lo ba bien dara ena lo ba ngara bien pour na mbongo te maintenant ba conseil na ye na ma mobile belé et ça ira bien na profiter pe na occasion ko pesa mote na papa Daniel Mabiala motema ya maman Rachel Otinga na Italie ko na la na Italie na pesi ba na Italie mambote donc na pesi ba mambote ko to za ko pesi nga maman Lili spaghetti hein moi ça mundeli na Italie ko pesi nga mbote pourquoi pas na papa Arthur etango motema maman Brigitte Boluku na États-Unis na pesi ba mambote na boss na biso ya chaîne na biso Debrilo original Debrilo original ah donc il y avait là mon balai original quoi voyez les balles mususu ba mbami so ba komi ya pirate oh ndeni ah et ba mbami so ba komi oh Où vous voulez que c'est na linga mo e tenga la de la tina sika mususu ba komi mais il y a la robe original depuis longue boss na biso merci pour la chaîne Kitoko. Oh, c'est la biso ça la vraiment des bandes de London TV. Donc, il y a un autre appel chaîne bien. Mana mon chaîne sur YouTube là c'est le solo sur la cam on a vu chaîne qui nous kitoni. Mais chaîne au monde qualité bien ma munyo et ça vraiment kitoko makasi donc maman ba question yo ba réponse là mais ko tout les ngane ma comme ba individu et te ngana otuna et yo binga linga ba mo yo boya individu na boy oyo yo ko boya ngo ngana ko sala pardon donc ngana yo lobela Ferregola ou bien tikanga na zale zo plateau na pardon papa boni basanga jet set mais jet set ça vraiment kitoko non na monate orchestre bazan cheval bon donc tu vas bouger na ba obatika na kin orchestre vraiment dans cheval faire rigolo na habité ba tu va linga ke makasi bon point
faire école à Cabo na ndenge nini en même temps les États-Unis là bazo zélé na France bazo zélé na Belgique bazo zélé na Afrique bazo zélé possible na Congo pe bato baseliki babi papa en fait des époques naki toujours de musique et koufi to éviter ça ça mais tellement azar patrimoine tellement azam katika na code ya musique na biso azo ba ndenge ko kabola bato ndamu on est aux États-Unis ba va bilingue aux États-Unis mais tout le monde est sur la Côte d'Ivoire et après c'est bon peu bilingue tout le monde est sur la Kenya après c'est bilingue ba concert les appels par-ci par-là en tout cas merci na faire école là pour album Kitoko Dynasty volume 2.1 volume 2.2 et Zalate on peut faire école la salle mise à jour ya rumba pour rumba kimaki on prend rumba pene le moins pene pour la musique et les il y a ma paix comme tout et côté ça et kimaki côté ça et bibi ça et bébé et maman et bibi chez et ngaye maman banzembo matanga kota ke dele banzembo mo bibi chez ba et alors banzembo maman na yo ngona matanga ya na yo ngona matanga ya jeune frère na biso mo kufa chinois oh paix à son âme son âme chinois donc on a aidé on a nzemba bidembe et on va maman indule oh indule banze mo bongo so kikangi yu ndeza nzemba ni mais na biboya kikangi yu ela nzembo oyo na ba chinois faire gola pena les padres sous ba kikangi yu ndenge faire gola za chinois na kikangi yu wana yango mtezo si ba vola chine babiki bakanga ba vola chine ezongiti mais bato bami ko voyager ba ko luka kikangi yo ko kanga ba chinois ebisa biso kikangi yo za nini donc album sera bimé fait dans un slogan fait dans le mot boye ite Mbappé oui que bato ba soupe biloko ba chinois ou mela raté te siko bato ba ka kikangi yo bato na mutu na bango ba kule ba chinois mais tem to on appelle ba japonais tem to on appelle côté tinga za la rona tingi et dans nani tingi na linga fort acteur amour na bon Thaïlande vraiment on prend ba côté de ba tozo luka donc comme somo faire gola en tout cas merci pour l'album on moni étant le mo ba lo ba biso maman na ngaza mongo papa za adaki mu Congo personnel iso ba lo ba itokia c'est le mo ya rapide bana ba rantsala oze bon ka quiz well ya pété o ti on ka mo matungulu ni po ba e calmer mon estomac so faire gola après c'est que bango itokia mo le mo rapide pour calmer ba toze bisorbi siko ba osa siko na omoni siko omoni sola mapondu tola mama desu ya ba blo mo batikela ngo temps esenga pena temps pour bela bien donc ba yoki pena ba toi faire gola volume de romeli ba bosa la ke faire gola au sa mise à jour ya rumba ah bon tala siko era boa ke biso dynastie partout les ka okende wa biso yo ka dynastie mais dynastie on peut dire promotion qui pas te wana batu bakosi yango na ba ba journaliste belé à Congo ba corrompu moralement bon ya nani siko na promotion par rapport aux formules cette pena promotion qui yana mo réellement on a vu que ba journaliste belé baza corrompu moralement ndenga mabete omoni abiso to net to za net mais to sola na lelo boy sikoyo boye so muta boy dynastie c'est avant na Congo te c'est avant na potro tambola neti ngai na boy ngaza le roi choko na biso mboka te chasser mbemba boulot palais te ngala boulot d'hiver palais ngapena presque chaque jour d'hiver ya mabete ya parce que ngala responsable que musa to sala ra mo senga mutu il faut que pe manako na pe place mo boy mo night club mo boy mais dans restaurant mo boy na vani akisa mom mais on va la place côté la musique est bêta to nous le batte que ba nzemo ba tusi ba kofelo mi bêta ke bêta ya ba jibe bien les bêta ba wera sur les bêta ba non ngandem na loba ngam na loba wana plateau na plateau non mais sikoyo nani na yo ka ba artiste de ngana tanga ba artiste ngana yo ka ba bêta o yo ka pena le pas de match on prend 50 ans à bêta o yo munde na biso vient na somme aussi la raté comprendre donc oyo ka pena ba fait na biso ba wera son ba so beta oyo ka ba zongela munwe ngeza munwe nela muninga webi moko za nias de plique bomba nias
Fali Poupa. Oyoka ba miel de son. On va ni pena pour y. Na yo quand même. Oh, miel de son. Album après 1000. Il est dans la banque pour tanger. Tala top tika ba fanti. Non. Au moins le fan yo rapper bande mususu bazo beta déjà. Chemin de la gloire ya Goga héritier wa tala ne bibite mais somoro boye. Ne biko yebi boye. Oh la ndongo ata mupe poragana zalaki oningana te nazalaki ngai nafai na plateau na yo awa nakofanda jamais plus jamais mpona lobela makambo ya bajeune talent comme héritier nakoloba jamais makambo ya bajeune talent comme héritier jeune talent oui oclassé na banani na classé héritier bafali balacoste bakabose kutu baotopere obi ya na lingundo baotopere erni ngana ebisa yo yango mona naluka makambo tokopana kaka ya lingundo okozeka mbata bada ya marie en tout cas namoni camarade nanga wini mayemba esalinga bien 40 ozokopona bango tu baza bachaine tala nga nalobela moto oyo o bango tu bafanda na tv baotala ezala fali ezala héritier ezala bana bafanda baotala faire ekola na rtnc bagumbi makolo surtout fala nozala système mosusu bafandi ya gumbi makolo baotala chez nous on a fait un jour oyebi na kati yo maloba te mais na kati yo déjà ntango olobi ali Poupa vandaka talaka héritier oyebi nini azongisi yango moke nsima parce que mabela otaka obimisa ebimaki alobi nini en tout cas pena faire atalaka fali so tovandi pena otuna mobalo pena basala ndeni euta wapi oyebi oza mwasi na pose question moko boye oza mwasi so baboyi na mobali soki so mobali naboyi mwasi exemple mobali nde nani mwasi nde te napesoko exemple so mobali aboyi mwasi moto baboyaka kotake azala bilobaloba fort so neti nga nde navandi boye Elvis Yanfu ese naboyi kutu mwana na héritier babana wana bafali sikoyo otielanga sikoyo na aire oyo ozotambola matata epa mwasi na ye na bana na ye na bamusicien na ye matata nde epa na nga nga na liere epa na ye abotama na mama te ne nabi mwana abotama epa na ye nabiki mwana wana ti efana mwana wana oui donc bana wana ngai nakofandaka te nalobela bango soki otielanga nkombo ya un individu comme Vasco Mabela un individu un vaurien mutu moko boye oyo ye kutu nde naloba kukombo nde kutu ezanga te toleka kutu nakofanda te omonga ngai nalobela affaire ekola mo ngai natia vi na ngai zena biso yango natia vi na ngai mpona faire ekolo rien naza parmi bato oyo bato bamenasaka grave chaque jour mpona lobelaka affaire ekola mpe naya te nga naya epa faire ekola te mta benganga nalobelaka ye naloba yango mete fois naya te mpe epa faire ekola mpo na voyage naya mpe te mpona faire ekola mpo soki nini nga naya premièrement naza journaliste deuxièmement naningaka nalobela bavaleur ya faire ekola natalisa bavaleur ya faire ekola natalisa bato bapotentialité ya faire ekola eloko nga nayeba faire ekola le reste eza baaccessoire ekoki koya te ko mpe koya te oyebike babaye mikolo bala bavantage ya bavisa eza ndeni banani tala mutu na yo deja tala na mutu na yo deja bawario na Congo baka te bawario baka na États-Unis te bawario eza kombo baza bafan ya équipe moko na États-Unis bango babenga te biso toleki bango na ebele mpe toaka partout biso toa nyonso toleki biso epa na biso oza mwasi mobali jamais toa na bafani aza mwasi akomi mobali akomi mwasi ndeti banani baza wapi bona tunyo kisi nzoka obenge nani te obengeni obengaki vie te obengaki vie te vie obengaki vie ozo comprendre
mais ngai na komisi nzambe omoni nzambe aza malamu nzambe akolongolo na difficulté moko boye mpo okomona bakloire moko nde na bisako nzambe asalaka na nsima ya bato nzambe moko akita boye te nzambe atouche jeune frère na biso artiste Fali atouche motema alongola bandeko na biso na misère na galère nde bakepoto wana moto afutela ndako wa te Oh, j'ai foutu là. Oh, côté Aurélie, quand il y a ce moment colonel. Manique foutu la raté, voilà le pont où il y a coco na bango côté Aurélie. Là, il y a bien. J'ai foutu a foutu la raté. Qui sinjo? A foutu la raté. Alexis Wet. Yeku de la décide mon aba grande sœur na ye. Yo moni ma kamene foutu la roi. Va dire zonga ki senso. Atubanga na komisa nzambe. Na komisa nzambe c'est là. Enge ki mangai. Elle a yo ba memi batu na poto. Elle a yo ki ba memi batu na poto. Oh. Batiki Alexis. Boye ke nagi na simati. Batiki nani comment dirais-je? Valdine après Siembo. Quand même na mona mom tourner résonnera. Deuxième chose, on a orphelin de père. Si on a talaraillé, c'est orphelin. Donc a couvert la maman na papa. Donc elle a mon ba menye poto bona bi gloire à Dieu. Nzamba ba orphelin sali. Pona leleni. Na lele na sambela na sengela ke panzamba kende. Pona mon niveau mo mobala zo souffrir. Akome ko lala ya mo pas fenek. Ya mo lala pas Jordan Kamala. Ya mo boye tout ça. A kokita zongi. Et pas ma corona na nini côté ba bina filé na bana kiseso na petit côté ngape na vanda kuna eza mabete za commune na ola bango te pour critiquer la commune ba tu va vanda kuna ba nyamate on prend vadi ne ko betia ngo histoire na ndemo kana bina filé de kiseso eza porté na émission casté yona bi nzambe asali ngolu on prend asali ngolu grâce à nzambe oh grâce à Nzambe pour asale bango mibali Nzambe asale bango mibali baza à peine à moi ba fesse pour permettre bango ba déverger bango pour ba kende na éviter ça comprendre bien Nzambe asale bango bien mibali mais atie bango na ba fesse moko boy pour ba déverger bango pour ba kende Banoko ba ke poto passe il y a souffrance. Il y a souffrance mais ba quand même na poto. Quand même, merci pour ça quand même. Avant ba so poto ndwa na avantage. Voilà, tu na avantage na ni par rapport à nini. Par rapport à nini. Merci beaucoup Elvis. Par rapport à nini. Elvis. Moi mon balo mi bungisi qui mo balicité na yo, elle a déjà péché. Oui. Oui. Ba elle a déjà péché. L'état na bi papa, elle a déjà péché. Moi mon balo mi bungisi qui mo balicité na yo. Banba mi bali ba vendre subo ete ba mara. Otenga mara. A roter le matin, à 1h du temps. Ouais. Donc faut nous bina. Tala petro wana mabele tanga ma belle nisama yo wana petro wana nani. Lexi soki nani wana. A faire l'émission, a roter le normalité. Azobi. C'est quoi ça? Oh toza wapi. Merci beaucoup Elvis Yafou. On dirait faire rigola. Mais et là, on a vu ça, ma journaliste. Bon, la Claire, la fait rigola. Bon, il y a arrêté. Donc, les autres bêtes à ma carte partout. Na linga fali, na linga faire, na linga kofi, na linga kerité, na linga mututu. Mututu na linga bango. Est-ce que on a lila loba Yafou. Papa Hervé on dirait Mikolo azo tatabana na moi calendrier trop. Ce que fait ça la nuit na calendrier. Yo kanga na poser question Yafou. Oh. Yokaki bobeta Bercy. Oh, Bercy te accord arena. Oh, ni te toki susu. New arena. Finalement, vous comprenez. Na lobby boy. Bino bozaka na posa, bozaka na concert a flashé mo loko moko boy 2024 a flashé 2024 Paris, ça veut dire quoi? Oh, il y a lobby na lobby boy. Na lobby, era 2024 Paris. Pour na yo l'accès. Mais na lobi boy, faire rigolo za ya mukolo, faire rigolo ko sama muloko la batinyo tout basala. Mutu na mutu azana ndenge na ye sala. Yo no sala émission ko sala émission le roi ya mamile la terre. O sa peut être le roi ka pas acheter tem le roi acheter. Mutu na mutu azana ndenge na ye a poser ta émission. Faire rigolo ndenge même la orchestre na ye, ya ndenge mo te tem sur des prix. Tem sur ndenge mo te na 20 tonnes.
Tete, quand on a maman banane, n'est monté na papa chéri, vous comprenez. Nous avons un objectif, na ya na maman na yo sala. Mais on a eu sur 2024. Donc janvier, février. Vous comprenez qui est rigolo. Ah bon? Tous en a ba production qui l'équilibre, ça le ba stade où on a notre pas pour long. Dynastie auto mona eto sepele na faire rigolo. En tout cas vraiment faire rigolo za motema munene to mona gabenga ki baninga na ye. Na ndenga mabete ba msusu ba cité za ki sulté, tu vois? Ba msusu to bande ko na ndenga mabete lobi pe na pembe. Ba msusu to bande ko yoka bango lisuté mais faire rigolo za ki quand même likanza osangisa bango. Basale lo moko bo etombola bango. On peut ba msusu ba ko sala ngote ya tiko na ndenga wana. Mais quand les mêmes bateaux là, on dirait mais na dynastie batongo bela pese ba chance wana. Bazo yokana te yango pe faire rigolo ndika nzembola bango pena. Na melaki na bango e. Na liaki na bango e. Neloba bakalinga maladie. Yesu babo kelinga mobola e. Bale singa ne boazo e. Malingi ngana kufa nzambe salela ngabika moyo. Omona utaf na ino fale awemba te. On prend nena yemika ba awemba te na biboy. Faire rigolo kana mutema malamu. Faire rigolo kana olanda histoire Joseph. Na bande konaye. Avec moi, malamu alingi bande konaye mais ka bande konaye batekaki. Ce côté ba côté ka ine côté gloire na ezalaji. Ah bon, merci beaucoup. Na vanda ka tem so vanda fandi boye. Ma bien la toyo kala. Nabite gaza faut chanter bon chanter mais to kala. Oui, c'est vrai. Abomara mutu na ndangu na ye ba kimisa ke poto ba bayo ka reso. Ba limbonda, via limbonda doya limbonda. Mais au mona boye, ba Bill Clinton. Ba l'équipe fait la jolie kanisi. Eta ki ngai ya na bango. On a mis ça. Chok. Mbappé. Ezarate, nga mon ezarate. Donc on a vandi boye, o tu na nga mama Charlie Prince na héros. Hein? Est-ce que je suis na kota ki mawe pa maman mo ya 75 ans? Ah bon? Tembo tu na nga mamnete. Tu na nga mamnete. Avec le roté, appelle le roté, à ça l'appelle le roté, ça appelle le marketing mo te ko sala. C'est on a vu sur le roi tendance à ça o sengela ki na elongo na ba gaulois, to betaki marti dans les bons, les lots ba carbone par rapport au contrat mais à loba ki ngo atika na e gauloise. Mais ce comment la réaction à l'aura tendance ko ya ko loba makambo contrat wana contrat o esala ki biso yo na ngato yeba kité. Mais lelo siko oya ko tango contrat no kati contrat na pourquoi ko ya ko loba? Akati contraté. Tant contrat ne sili. Sili ne zaika rapport na makambo marti et sili. Siko pourquoi ko loba na télé? Alors même abe. Alors même abe. Non, et qui m'a le bigé avec soutenu avec tout ici non. Potika bana. Monte manani. Par rapport au nini. Et ni bande ko takita. Pas takini ya za ni kana makambo na ya. Il y a martyr, promotion maman martyr, tout martyr, c'est mal ou c'est mal. C'est lui non. Inos bilelo, na kokite, omonyo ndeni. Oh la maman habité émission boyo. Donc on appelle ngana lobe la faire bono tout ngamba innocent. Ça bola za petit no si petit faire bola te. Bino ba bono soutenir Inos bi non. Comment tu vas comparer Inos bi bolobi? Maman de nuit, ça fait ces mots, moi ça m'a causé. Abongisi hôpital à ma banque. Donc, ils avaient bien ma casse, tous les ennemis qui ont la cour. Tu topé un message à l'ennemi. Donc, Abongisi hôpital à ma banque. Donc, ils ont pour la ennemi qui va une espèce anémique. Nabi boy hôpital ma banga ba bongisi donc les zangi na tala likolo ba kiti so manamu encore une espèce ben dire wa longolé na la belle affaire ebola yango c'est la belle yango zangi éternellement faut reposer éternellement non ba bolwa muziki ndingu lelo na kumolanda be na kumolanda ba video ya muziki ndingu na pese moto tina nani na Celos Scram. Peut-être à part ma ex-patron n'a pas se au travail Tenabi à part tam sou Fania Ferry, pas Fania Ferry, aza golo, à part qu'il faut le tam sou pas appeler par contre à rendre na bango. Netingai à part qui golo na compte à rendre na Abraham. Mignon Abraham. Mignon te vilain Abraham. Na compte à rendre na ya ma biso en era musique. Yena wele lo kunanga. Pour la bimana mon sne. Mais là faut là maman. D'accord, tu intérêt pas jouer. Donc on est maman musique. Te mes andera maman musique moi to lobela ngo ezate. Mais maman peut-être monsieur fait na biso sele yo na musique ndingu. Peut-être ba apena ba rakina bango andera
ya musique. Ah bon. Merci beaucoup Toto Romona. Et bon on a ebisanga ke nana ebisanga ke après maramona SS. Fiona. Nana ebisanga ke minyo après maramona moi cité. Ya fu. Donc yo so mutaza nzoto miti ese kazakani. Et bon on a munene. Pape na ramukieti. Ah ba golwa. Bon on a da munene, pape na mukieti. Ngana big show to pepe kale. Yo lenga munene. Ndemo kitoko pena inosi bia sali li batu. Oh mais inosi sali nzembo na félicitations. Asa nzembo na ya ye. Eza nzembo na ye na ba fan na ye a ba fan ha. Bino ba golo boza sima. Aza na ba fan na ye. Aza na ba tuna na mo sinere bo ba sa blo ba TikTok. Kim sare bo poto. Ozanga lo ba pena ta osunga ta mulema. Encore Fanny Morgana Zalana. Na o afali pour plus lingana. Mbappé de la presse, merci beaucoup Mbappé. Bah tu vas comprendre que na rôle, na compétence na ngai, te to sola. Na compétence na ngai, na ye awa eta que Gaulois premièrement, Fanny Affaire, deuxièmement, troisièmement eta que communicateur ya jet set. Donc on a za pour le lobby la faire rigola. Nandinga mabeti te tolo besko na. Donc on tourne nga ba individu, on tourne nga iba komba batu. Mais na bité baluka batu ba ngoti. Balobela ba ngoti. Kambu ya mwana mboka. Tolongoli kigolo, tolongoli kigolo. Mwana mboka na. To mona fali pour auto robeta no arena. Et là on nini yo mo CP sécurité ntanga bien. O e manka ki peut-être na conseil. O CP lisinga te et pas na premièrement. Bato qui va yoka musique, la bonne musique, azo ko yemba te. Vous zo bimate le rhum to ba kangé. C'est ça là, on peut c'est azo ko yemba te. Donc maman va bien c'est na ibi kuna bien ça na te. On prend. Donc azo ko yemba te. Deuxième chose, copine belé. Elle a jamais regardé ta balé. Moi ta kangé va ba balé bonyo. Parce bato au moment tout ça a bien balé, il faut danser à makasi. Donc a bien bato ko musique bayoka komona robina te. Troisième chose, alinga artiste musicien na été. Nandeni. Fa pesa ba on peut ba tamba yemba. Oh, mutu na mute, c'est une stratégie na ndinga. Stratégie, donc ba conseil nyo c'est la stratégie. Le mot yemba du début jusqu'à la fin. Si tu te mona ba conseil tu faire gola, mais tu mona ticket énergie oh, je te sali à parler du peuple ce wapi. Alingaka yembisa kuna na biti. Alingaka yemba ano yemba. Andeko yemba. Anga yembisa. Po batuno bakangaki nte monete faire la biso no komi na compétence na compléter nino. Ya koyembisa tout. Mais Erigo ba sa yemba tsaki boy. Au moins ka kangaki pêche. Te akangi jeté. Après c'est déjà yemba déjà ba mona déjà ona mutu. Akangi jené. Merci beaucoup Mbappé. Abimise yunga. Ate yemba ya ilusa yembi. Meilleur vocal. Somo. On prend. Il y a eu ce bâtiment en Bassibou. Agoko mama c'est ça faut chanter. Allez viens non. Amasi azam muto. Namuna jet set bukama namba. Namuna jet set nam izalanga minga mbasi. Te jet set. Nani amasi baza. Te amasi na barando na yena ya ilus. Ah bon? Jet set na ya ilus. Te ya maman ça est. Pour avant na wa, pour avant na chez les parents. Il y a ilus avant na bo fan na ko bitoko maman. Il y a ilus je te salue. Omoni na biso omoni ba jeune on a ba musicien on a. Ba jeune musicien fallu on a. Surtout ina ninga standing ya vie. Na ya faire ba l'équipe. On a te ba ba misa fali ba l'équipe. Nani na biso yo. Nga na biso netina na carte. Bon, qu'est-ce que ba tu bana ba. Omoni équipe nyonso ba yemba wana. O ba voyager na faire. O ba voyager na faire ba kene ba tout. Là, tu as ma carte. N'habite car Bakar. Ah bon. Merci beaucoup. Bazana standing. Bango bana bataka ko sala les gars. Parce que on peut taboyer. Ba yeme au moins on va 8 décembre. Ngana kanga petone mani. O benga so mako. Azo fungola njuma malewa na 8 décembre. Aba na bi porter pondo so. Mais non. Déjà na olia mo point nini pour ngana responsable na mutala melanga na ndako. Boso ya zanité. Hein? Mais faut arrosaner pendeni pour bango na bango basi ba ndo swana na ndako. Arrosaner ndeni pour mo bale faut na mwasi. So vane na ndako te mais fa ya kala mela ka yo ata. Non. Ko compara bisote, ko compara wana selo yo. Te follow ba selo yo, faire ko la a kalita ko mamba falite. Merci beaucoup Elvis Yafou, to comme na biso na suka ba dédicace na bayo. D'abord ko bota ko longola lo wana faire jamais ko vana ba lo ta fali. Programme Jet Set. Enfin, biso en tout cas ba na États-Unis bo za la bela poser.
tobaki to babaeta bakima formata yo mo marché tobeta tosala alokanga bato nyonso ye maître moko akanga bato nyonso wana maître alala en tout cas merci na bamisien na biso nde bozwa wana donc bocomprendre ke po toza nango eloko te kokendekende yango baeta nyonso wana tobaki tototola yango tokobetabeta yango ekosila na yango doze eloko moko boye ya blague te tobeta biso beta wana mpe faire egola aza vraiment un cheval faire egola baproduction ezoya bana brésil bazozela ye awa na congo kinshasa bazozela ye paris ezozela ye en tout cas faire egola yebika ndenge osala mpo asepelisa batutu bana mposo bayoka double to faire egola azala babengaki grand chanteur oyebi babengaki to azala grand chanteur mais leo tomoni vie na biso Jean Koubala abi faire egola aza grand chanteur te parce que azo respecte banote na ye te pe répondre à respecter Platon quand même respecter ma fan au bord de la biso couper sa valeur na téléphone te respecter ba toi ta so omoni babiloko lokwa ba Jean Koubala baza bato oyo bamba eloko lokwa Jean Koubala te mayele lokwa Jean Koubala papa mayele yebi te ka saka théâtre oh lifu ndasala babiloko wana yeti vraiment tokoyeke zela Jean Koubala zela mayele na ye aso yebi ke Jean Koubala aza parmi bato baluka baguerre ya esezala nandeni koyembelaka bato banzembo babombe bombe natomike ngaye donc baza bato neti Jean Koubala pena na misiki akoloba aloba te papa mayele bongo mayele ya classe alobe apesi bino de ayemba nzembo nini oza nzembo nini wana nzembo batango taka so baolela bamamba ba ese nde batiango baoresone babombe banini nabe Jean Koubala Jean Koubala eloko te Jean Koubala monga naleki Jean Koubala na kovivre naleki na oyemba naleki na Congo asala nini yo mona Jean Koubala na franc congolais c'est quoi n'importe qui Jean Koubala ana nambo ya ma mdenile sa ya ga te na bi Jean Koubala ana nambo Jean Koubala ana autorité moko te na mboko yo ana faux chanteur Jean Koubala faux chanteur batem ça me faire boazo yemba batem c'est Jean Koubala ma robima makilati merci beaucoup Mbappé kende ovanda na rappel olie banguba mupesu na bamanyoko ne ovanda wana manex le roi a vu de loin Jean Koubala tu es qui d'abord dans ce pays toi Jean Koubala ba otanga ba grand chanteur ya mboko batanga kombo na ona histoire ni na mboko na musique Jean Koubala ezange a postulé à toi le besoin katani alors nous avons posé ba voter peut-être pour la compétence te oh ba français bandambo lo bakana ozoluka balana bale mutamayele lo kwa Jean na inakuta kenabo ba bengana he oh Jean Koubala yo papa na bien bonga mona uta nga sala animation culturelle na lobi ba bengana ye passer na compétence te Jean Koubala za na mboko nga aleki Jean Koubala Jean Koubala nga aleki nga na bisi na leki avant na wapi epane wapi oh na limete nini ingabo to limete ezaka esika avant na ngote batay na lupango mo ba sala entreprise bo industrie kuna batay avant na rakengela ba bilo kuna merci beaucoup papa de la presse ba dédicace na ba yo numéro de contact nous ça nga contacter on mena banaga biso bien na kikanda Jean Koubala bena ko boya faire ko na mboko yo batabula ba na mboko yo ba papa wemba Jean Koubala leki papa wemba na wemba ba note zo vanda vanda teni Jean Koubala na nzembo nini ayemba pino yo kapena nzembo vanda note bomba atomique wana mais hier tam taba bomba ko alaka soda tondeni so expansion nini ndeni mutu ko bado enda to ba vraiment chité la biso kende oli Jean Koubala omoni bangubo liaka na kapela wana mbesu ovandi otima nete wa vie de loin ole banguba wana manyoko ozomela babilo Jean Koubala tika whisky tika noir ba dédicace na baye bayo ni mais Jean Koubala pesinga kanda c'est to kata la biso mais apesinga kanda est-ce Jean Koubala pena na Congo pena na musique pena ba to ba mama musique ba compter Jean Koubala to compter pourquoi hein ana nzembo Jean Koubala pena Jean Koubala
Jean Goubal, so vous avez pas noté en raté. Gros. Merci beaucoup, Elvis. Il y a une dédicace na Bayo. Numéro de contact. Jean Goubal Kebanayo. Jean Goubal, ok, on s'est affali, appelle moi 50 $, te montre ta passe, on souffrira. Keba, faire la mouninga noté. Yo, net Jean Goubal, on les fait les cannes à âge. Allez, faire les cannes à âge. Namamunio, ya nima, na bien, ya souligné les gars, on peut m'y bannir. On peut. Jean Goubal, so y est na terrain na biso to netinga na manko de faire ma kasi. Fallait na faire un mukolo. Kota omoni mona na octave na comme on finit ça fallait on a pas. Net fallait. To kati na biso pardon, au moins on peut ça dédicace. Ba fallait ba on to ba Jean Goubal ba ndemo. Ba na nzema référence. Ah. Fallait na nzema référence na mboko. Ah. Fallait nzema référence. Ah. Fallait na nzema bina référence na mboko. Mais Bob, c'est un individu. Tu cites la vie. On a pas si mot de bagolo, on a bagolo tout. On a le baron. Nous fait des peurs. Na remplacé faire le roi papa na biso. Moi na mon hôtel n'inga pas manquer papa na. Laissez le Jean Goubal ça manque respect. Na moko mu to benga patrimoine. Faire le gola yemba na fa ko ba benga Jean Goubal yemba te point. Pona ba côté ba grand na ba yemba Jean Goubal yemba nini. On peut yemba nini Jean Goubal yemba nini. Bomba na tomika. Dans la seconde c'est bon. Attends la vidéo ne vous t'inquiète. Jean Goubal, on a problème en moto. Nazabo, je te coûte un rappeur. Na beto mbatate mais na yiboka linette. On a total total. Mutu ata velo kuto za kana monte. Lupango vana na kingabo kono ela entreprise okengela vana wana guérite. Pas dédicace na Bayo. La personne mote na batutu balinga Elvis si on le map de la presse congolaise. Vraiment. La personne mote na ba golo na ba golos tout on attaque na défense ya faire. Vraiment, ba gladiateur peut battre les cimatés. Ba bataringe ba ça on ba mpaka ba bataringe. Vraiment mon Dieu. On a pas na personne mote. To kutane ku bakalateur. Ah oui. Donc par rapport ya maramde ezo kende vraiment Gabriel Mafuta na personne mote Gabriel Mafuta comment déjà côté on a ebisa ki yo et ça bien. On prend les dons. Namoni papa Arthur et tango moté ma maman Brigitte Bolugu, namoni papa Daniel Mabiala, moté ma Rachel Outinga na Italie, en tout cas couple moko bien. Après ce moté na pasteur na apporte ma bande à l'homme à la triche d'eau. Au moins na une mission bien, au moins il toko de 2024 na liko sika pas maté. Mais herbo opposer question le roi, il y a chose le roi Jean Goubal aller va faire na musique à Congo. Oh, to silicite la musique à Congo Jean Goubal. To silicite vraiment. Hein? Qui tombe trop Jean Goubal ça vient. Yo c'est là yo maman. Artiste nini? On a fallu pour pas tout le monde a le faire rigole là tout le monde a Koffi Olomide tout le monde a. Donc yo comparer Jean Goubal na faire. Oh. Pourquoi pas te comparer? Mon tindi Jean Goubal est là nani. Nani mon en a fallu. Mais bango mbale baza ba chose. Baza ba biloko na mona net il fallait mon le téléphone na semi. Bango ba m'appeler ma belle couffé. Merci beaucoup. Ah le logo ça dit la musique. Il a tout nyot. Il y a bien ça nzembo moni à référence fallait ça na ngo lo ba. Et belle nzembo banze. Eh ba bi. Na bien. Azana chef d'œuvre. Oh. Eh ba tanga ba nzembo etika la fallait ça na ngo. To Jean Goubal wana. Jean Goubal a rolé bango balé na capella pour te ba. Yani nga adisi da nguba. Ngolo pe milaya. O ibeni. Ngu na libe ka linette. Eh mona Jean Goubal. Ba bande ona chino liaki. On a ma coca la faute, Des bandes à London TV avec des Bruno original.